Et ba Congolais de partout, nga wabino moyomba, ngai ngwashi, ngai manseba, tope ngai noko Clovis na pesi bino nyonso, mbote esika bozwami. Encore une fois de plus, na pesi un grand merci na ba abonné nyonso ya Congo Esengo TV. Et ndeko yo outi ko s'abonner tout à l'heure. En tout cas, na pesio merci na ndeko yo ozali ko partager ba vidéo ya Congo Esengo TV. Na pesio grand merci. Alors bandeko bozala prêt, ndenge bien ande baloba en anglais, bozala ready to décoller ensemble. Boza prêt? OK. Na bandi ko compter 3 2 1 0, c'est parti. Boum, 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 boum. Tangu bakangi vice-premier ministre ya justice. Wana na flash. Po na kitsabi na mwa muke parce tomata ki pendei mo yali ya likolo na kitsabi na mwa muke. Alors bandeko bobona ki tangu bakangi vice-premier ministre ya justice. Ndenge makambu esalamaki makambu ebele elekanaki na CCCP elekanaki ope tomona na ba télévision elekanaki mais na etando ike toye komona communiqué ya gouvernement yango nani atangi yango porte-parole tope chef ya communication ya Premier ministre. Ah, bandeko. Motuna izali boy. Na réunion ya gouvernement wana. Et salamaki ba ministre nyonso. To ba ministre nyonso. Except ba vice-premier ministre ya justice parce que yazayi na kaka. Azalaki bazayi ko attendre na ipa ya na mpa magistrat. Tope ezalaika mwa lisanga ya bato. Parce que tomoni, plutôt, nenge toyebeli, gouvernement de la République, ezana porte-parole moko. Na oazali ministre ya communication et médias. Na kombo ya noko nanga Jolino Makelele. Mais, kolala kolamuka, boum boum, kokamwa, tomoni, après réunion gouvernement, tomona, et commis chef à communication, tout comme porte-parole, il y a premier ministre. Place on a tout linga, toyeba. Toke plus loin. Premier ministre, azo s'adresser na chef de l'État, oyaza noko nanga fachi béton. Oyaza noko nanga, azo s'adresse na ye na ba test moko et bazo tangango na presse. Au lieu ya premier ministre asenga abengata parce un premier ministre akoki kozanga numéro ya noko nanga fachi béton te. Akoye ko benga na téléphone a express ba makambo alobaki wana na nini na chef ya communication na ye atangaki na presse. Akoye ko sala ngo ko benga na téléphone tout comme akoye ko kende sur place a express ngo mutu lisusu elo mususu na ko bakse zali boy. Premier ministre ye atalite mabe oyo noko na ye vice premier ministre ya justice asalaki ya kozwa considérer ba vie na ye moko personnel pour na dossier munene ndenge wana oyo ya ba proposition de loi ye asali ba vie na ye moko personnel atini na parlement au lieu eleka na plénière ya conseil des ministres. Ye
atali wana te wana pona ye wana eza mabe te ye azo couvrir apona ye alobi ke noko na ye vice premier ministre asala ye mabe te donc ye pona ye bato basali mabe eza nde ba magistrat et azo yebisa président de la république na canal ya noko na ye chef ya communication na ye que arrestation ya vice premier ministre de la justice eza brutal et puis eza arbitraire bandeko bandeko yango wana biso tolobi boye topameli molimo wana ya kosololana ya kosadresse na président de la république oyo premier ministre asali olie premier ministre olie asenga audience akende sur place basolana na nongo nanga Fati Beton non il a préféré ko pesa ba test na chef à communication na topé porte-parole na ye yende atangango bandeko ya wana eza respecté na noko nanga Fati Beton nga tant que noko ya Congo démocratique nga tant que noko ya Fati Beton yango nazo kofungola bino ba congolais ke makambo o premier ministre asali to sepeli nango te eza malamu te bon bandeko wana ezali ba show na bango politique siko nga na ofungola bino eloko babengi exclusivité ya Congo Esengo TV bozala prêt pour Mbouyamba exclusivité ya Congo Esengo TV nulle part ailleurs bandeko oh boza ready ok boum 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 bandeko na yebisa bino tangu basalaki mukamate bakimaki vice premier ministre ya justice bakendaki na ye kuna epa ya procureur général près à cour de cassation bakenda ye kuna baosambisa ye instruction nde na yebisa bino na édition eleki instruction nde epesama ke mutu moko te akoassiste ye donc ndenge azalaki wana il fallait donc kosambisa ye na kolongola ye mbala moko donc makambo nyonso yaki ja ready donc butu wana fallait ja ase retrouver non net pardon na butu wana banga batia na makala donc tant que to lamuka na tonto akaka kino mama le ana makala donc ezali ndende mwana bande alors boyo kasikoyo bandeko oyo ba communiquer banini wana ya ba show wana ezande balobaka mutakwei na velo azo yeba nini mwaneti mwasoni aulukelo moya moko loba pona moi parenthèse na beta no mo lisolo boyebi musicien moko ya orchestre mo munene Jordan Kusa musicien quartier latin bazali na concert ye aina vestiaire ba mo ekomi era obina ba patron na bango azobenga bango moko babinaka et comme na air na ye ba bengi ye wabi belo Jordan Kusa kota la kisa bango ba dance Jordan Kusa a kota na yagina ezaki concert mo yagina poto je crois qu'il y a Paris si je me trompe pas mais to cheka il y a poto Jordan Kusa vivant sur bo tournier alors que non Clovis Mangambalobi eza solo Jordan Kusa outi na vestiaire a koti aokima mbangu akimi mambangu nenga akima mbangu wana nzokande Jordan Kusa alata yi kechi mo ya mukie kechi wana eza osale mama na pasi bandeko boyoka esale mama na pasi si otanga kimba mbangu wane akimaka keche suye na nenga mukete siko moya bina bien ezate alinga forcer ali donc neti kutuka alela amonika moite alongoli kechi alongoli ba kechi achango na mupanzi bamo patron na bango patron na ye amoni abi bamo aebisie ale Jordan kwela ba fanatique oh ya douté nanu bamo
patron a insisté kwela ba fanatique kwela ba yesko a boulé ba masolo ba américain de ba salaka to yembi bio bino mo kweli ba fanatique ente ba yambio mo ba zongi sope na podium bandeko Jordan Kusa bandeko a kwela ba nini abeta pena nzoplo a wuta likolo ya nini ya podium enta akita pena na nini likolo ba ya fanatique ole ba fanatique ba yambaye ba fanatique ba longwe na bango batika yesko ayebika ki ba fanatique ba yambaye mba moka beta na nini na se pa sikoyo courage à moi mobali po aller moi là sur place ezate donc asali fort ya mwana mobali atelemi asali ondie mutu omoni badanse mutu azana nini mutu ana dérangement ndeka bina asimbi do asali netike azo adiembe kizi adiemi akena vesera bandi kolela na modèle moko ya mwana bandeko wana ezalaki parenthèse ya mwana bandeko makambo oyo tozomona ba show oyo ba premier ministre baosala botika nga na fungola bino pena ya makambo esalamaki ya solo ne basanganaki wana ezalaki nini ide ezalaki ke baodémissionne premier ministre akokende pa ya panoko na nga Faci akotisa lettre ne ya démission comme ça soki akotisi lettre ya démission atikela noko Faci ye mo abanda makambo ye mo asisango bandeko mais bafandi bakalikile na contexte on ndenge komi boye soki to démissionner ba mais Faci akozala na ba manœuvre nyonso ya kosala bo bandeko wana Faci akozala ye moko maître du jeu botuna ngani masolo akati na ofungola bino botuna ngani wana penako Faci ko dissoudre nino à l'Assemblée nationale na yebi ke bozala botuna soka dissoudre ozo mbongo wapi po a organiser des élections mais so bo lingi na yebisa bino place mbongo euta bo s'abonner massivement na édition zoya na beta masolo place ni mbongo euta pona ba élection ngana noko ya Faci ngana noko ya Congo démocratique na ofungola bino po na termine boso na bino pona ba blague te na ofungola bino nde oya kati donc bandeko ba premier ministre na bana mai na ye basaki ba réunion ba boule ke so ito démissionner ba au dissoudre le parlement so ba dissoudre le parlement ba niata pena élection Faci a ozala maître du jeu a manipuler mamu tout na ndeye na ye d'où Sénat et ozala sous-sté Sénat et ozala te bandeko soki Faci béton a dissoudre pardon noko nanga Faci béton soki a dissoudre ka parlement oyo ya nino parlement oyo ya Sénat ozala te to parce que Faci déjà a sepela tende 4,500,000 et bima pour aménager ka salle a sepela la moté donc Sénat ozala te parlement ezaka a chambre moko wana nga na ofungola bino et botuna nga vice premier ministre ya justice ya gouvernement wana sikoyo gouvernement noko na nga Faci de e ozala nani Jean-Marc Kaboun Akaboun imagine maître nageur bandeko wana sikoyo bino bo calculer FCC na munene nango na mobimba nango na makasi nango bango tout na opposition mutu mo ta ozala na ba affaire sikoyo Jean-Marc Kabunda Kaboun oyo balongolaka yesko ozala vice premier ministre ya justice bandeko bino moko bomona kaka bamukamate ndenge kolanda na en cascade makala ekotonda makala eko bandeko okomona
Bah, ministre, bazali combien? Bazali, je crois, 65 ou 66 ou 60. Donc, elles ont ça qui bien. Elles ont ça qui m'a bé. Bah, mon kamate, on a nous d'abord. Bah, là, on a, oh. Donc, on a besoin on peut époque à Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Bandeko. Bako kamate moko. Tibo koka. Ceux qui 63 na ako kote la bino ti na ferme bino mo yebi Jean-Marc Kaboun akaboun bino mo yebi nenga a sala ki ba manœuvre pas zonga mais bo empêcher ye siko Jean-Marc Kaboun akaboun vice premier ministre ya justice pa mais bandeko ya ngwana ozomona donc, réalité en moi, il fallait démissionner. Oh, bazolo baneza ba show, izaneti mutakwa na vélo, ne Jordan Kousa kweyaka na concert wana ba fanati ba boyego yambaye. Donc, des années na ba kwey na mabele pa. So, moyen aller la sur place té akel la na vestiaire. Ba ngopenenga za wana za ba langage, bazolo ba fachi sécuriser biso. Fachi, wane aba langage ba obondi la ne fachi. Ngala ofungola bino. Na ofungola bino ba obo e a langage politique. Ngala noko ya Congo démocratique. Na noko fachi. Ngala ofungola bino bondi mangai. Ngai facha noko na ngana ofungola bondi ya ngona na bisa bino bo s'abonner massivement na Congo Sengo TV. Bogo na ofungola bino masola kati. Ndeni fachi tanga au dissous de parlement. Ndeni na organiser élection et na expliquer bino ndenge nini Jean-Marc Kaboun akaboun akoma vice premier ministre ya justice na expliquer bino ndenge nini bako bando ko mukamate moko bata FCC ba kotonda be kotonda nani mais boye bango ke mamale Aza l'homme liberté, mamale au ministre de la justice, à l'homme liberté, aza na résidence surveillée, wane yama sola kati. Exclusivité na Congo Sengo TV. Mamale aza na résidence surveillée, a ozonga a ogego samba. Yango bozo mona, makambo oyo premier ministre atangili biso na nina etandoike. Eza te ko asala noko nanga fachi ba pression non eza nde ao senga nde bino boye ba itenga na fungoli bino ao senga nde ba sécuriser bango ba omona ke ba mukamate ezoleka ba mukamate komo tambola en cascade po bazo banga ba ko mape bango bazo banga ba ko seka bango bino mo boye bi